Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo central, et Grand Bandundu et pourquoi pas na ba décoration la diaspora au bomesana ko pesa confiance pe ko na magazine Bonda Ekolo ngonga yango ekoki o esenga to solo na bino makambo ya information ya solo etali mboka na biso. Tofongoli magazine Abisso pour le conseil commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse a publié ba grande date ya calendrier électoral 2022-2024 et les candidat qui dernier ni Medine Azalaki Kuna. Commission électorale nationale indépendante Seni en cycle a publié qui calendrier électoral 2022-2024 samedi oyo eleka qui a le 26 novembre 2022. Ba grande opération ezali bongo constitution ya fichier électoral, opération ya réception pe traitement ya ba candidature, organisation ya scrutin direct pe indirect, élection ya ba gouverneur pe ya ba sénateur. Calendrier oyo ezali ko prévoir identification pe enrôlement ya ba électeur ko banda le 24 décembre 2022 kino le 17 mars 2023. Kasi opération oyo ekosalema malembe na ba différentes provinces PR opérationnel na RDC Mobimba pe na libanda ya mboka. Na sima na yango ekozala publication ya ba statistique ya ba électeur pe circonscription électorale le 21 mai 2023. Du 1er juin au 15 juin 2023, ezali bongo date oyo ba prévoir pona kobimisa loi ya répartition ya ba siège pe opération ya ba réception pe traitement ya ba candidature ya scrutin direct ezali na ba étape ebele. Le 25 juin ekozala bongo convocation ya électorat pona députation nationale. Du 26 juin au 15 juillet 2023 ekozala ouverture ya ba bureau ya réception pe traitement ya ba candidature na députation nationale. Pe lisusu convocation ya électorat pona ba députés provinciaux pe ba conseillers communaux ekozala bongo le 2 août 2023. Ba convention électorat pona élection présidentielle ezali bongo prévu le 1er septembre 2023. Esengeli toyebake campagne électorale pour na candidat président ya république, députés nationaux, députés provinciaux, et ça prévu à partir du 19 novembre au 18 décembre 2023. 2 jours après, et cause à la organisation ya ba scrutin direct, ya président ya république, députés nationaux, députés provinciaux, conseillers communaux. Na yango boyebake le 20 janvier 2024 ezali bongo date oyo Seni babongisi pona prestation ya serment ya président élu. Awa tobeti kambonda. Ekoya ki lokola kake nomination ba bourgmestre pe ba maire ya ba province ndenge na ndenge kutu to na élément autre salela bino na kati ya magazine oyo. Biso magazine Bonda Ekolo to betaka secteur mikoleleki to yebisaka biloke 90% ba bourgmestre mingi basala su bisala malonga te ba koma na bango na ba pongi ba bosala vision ya mwana mboka Félix Lombo Tshisekedi to pe ya Jacqueline Ngobila Mbaka na Gérard Joko Mulumba ba lula malila ba climatiser ba tika ko sala ba musakili bo peto ndenge esengela ki ezala lelo Kinshasa poubelle koma partout ba kinwa ba koma kolela ba koma koluka nani akolibere bango na bombu oyo kasi botala lelo oyo sango ekwelo kola kakena mato ya bato 98% ba bourgmestre bakwei makale kale elingi koloba ke mingi batie bango bazekaka sika parce que mibale kaka nde bazali maintenir lokola mwana mboka Pepito Kilala pe na mwana mboka die merci ozalaki ya komi na ngalieba awa tokoseka ba bourgmestre sika bokoti bokota idéologie ya Kili Bopeto bokota idéologie ya mwana mboka Félix Lombo Tshisekedi po na komaterialiser ako emone na parce que Kinshasa ezali miroir ya République démocratique du Congo et sengeli ezala peto ezala la kimia pe bo changer ba donner ya kolakisa réellement que bozali toujours prêt ya conserver Congo oyo tokoseka pe lisusu na mwana mboka Jacqueline Ngobila Mbaka yeba pe ke ba bourgmestre soki misolezalité ba kosala musala te po ata to changer bango ndenge na ndenge bon fongola PG ya ba rétrocession ekitelaka bango rétrocession ne ko permettre ba bourgmestre ba koka kosala misala ndenge esengeli melelo tokoma komona mingi ka ba ONG ya ba ministre provinciaux pe ya ba député misusu o baza ko occuper ba poste kuna na l'Assemblée provinciale bango nde ba créer ba ONG ba ko ba boulevard mais
kini bopeto esengeli ezala ba quartier na ba rue po soki ba bourgmestre ba komi ko la rétrocéder et ko permettre ba travailler en commun accord na ba chef du quartier pe ba chef de rue po kini bopeto et comment matérialiser awa to betka mbonda peut te pesi bravo na mwana mboka Félix Tshisekedi mais ko suka ba bourgmestre ba rétrocession et ko ça bien et ko même changement makasi biso awa to betika mbonda to komi ko comment ba fête de l'année biluka kolia eza ko mata lokola la ascenseur to ebite soki gouvernement bazo ko mona to bazo mona te ba wario bolo batama liloba magazine Mbonda Ekolo oyo magazine d'actualité magazine ya solo oyo ekomemela ba la République démocratique du Congo information to pe communication na ndenge ya solo et salele bino constant pour la likambo oyo etali gouvernement ba warriors et surtout to komi ko kende muke na fin de l'année to yebike voulait le kala na ba décembre to monaka ministre économie abetaka chita sima akendaka na Namibie soi-disant ko négocier pour la ba Thompson to ko kolia la bonne année mais ba Thompson ngo et monala kala ngo te mingi zaki ke o égal ya mama Olivier de kalaki bango pour la chambre froide mais sous balaba ke o ba opérateur économique de bazaki ko bloquer yango balaki ko mona la te mais toyebi ke bozi vula mobimba pour la koluka ko organiser de manière que ata etumba ezali ba est topé na bamboka msu ya Congo et segali pe population obatikali ba ko vivre quand même la vie moko équilibrée gouvernement ba warriors awa tozokota ba décembre bon ça déjà ma qualifié toyebi déjà que bon si bon ici déjà ma chambre froide na bino moko et ko permettre que bonne année elle que là-bas la Congo qui toque et ça la tête comme le décembre population comme ko luka autre soma Thompson wapi to soma soso wapi parce que ce sont des ezaka hymne national ba congolais la tanga bonne année ata ba ngo chaque jour mais ya bonne année ezala kana mo elengi nango pe sengaka etre ma prix oyo esengeli na voulait le kalaki bon le baga soi-disant eyaka mais tout le monde a ba commune oyo etekamaki te mais tout oyo donc ça vraiment besoin que population ba mona soso Thompson et panzana yele et surtout beto ba ko kamwa yango gouvernement polé ça bala ki ça la Thompson to la soso et c'est que to zanga bonne année wale zalika ka motuna to tuni mais tout oyo ayebi ke azali ministre ya secteur wana zoba des dispositions la ki ça vraiment que azali warrior a solo oyo ko accompagner moi na mboka Chilombo de manière que 2023 ezala année moko ya esengo pona parce que souci na ezali nini a postuler pe a doubler mandat na e a doubler mandat na e soki bino ba warriors si bo soutenir yela misala mino ki toko mais soki boza ba agenda caché pour le sa population kanda e kozala ma trop esengo kozala te décembre yango yo bo fungula déjà je population balia bamela basepela muke pe les kamazali bituma est et trouver solution pour congolais surtout azala na kimia biso awa to betisika mbonda ba commerçant ya terre jaune na commune ya Nsele baboya ko teka la wenze kitoko batongela bango ba préféra ko teka kaka na presse ba bakate bazaka exposer na ba danger ya ndenge tolanda élément oyo tozali awa toujours na terre jaune o bozali komona eza na commune ya Nsele terre jaune batongela bango marché kitoko o bozali komona mais ko kamwa na marché oyo ata bato ya koteka bazalaka na bango te bango nyonso bapona moko teka na balabala toyebaka te pourquoi bakende na balabala mais na kotuna oto tamla pe kotuna toyekoyoka ke ezali na député moko nde apesa ordre oyo alobake mokolo akomona na la police abengala bato ya balabala ye moko nde akosan charger na la police donc elingi koloba nini ye député oyo nde a autoriser population bateka na wenze teme bakende koteka na balabala po ayebi ke baza ba électeur na ye palobake ata motuko ebomi mutu ye moko akoza charge na yango ya kokamwa toyebi te soki pe esengeli député azala likolo ya mibeko to mibeko ezala likolo ya député boyoka ndenge bino moko population balobaki le bamoni caméra na biso fale bobonsela biso place ya koteka papa biso tolukela bana matembele wenze yango wana munene me wenze wana bato baza kuna balelaka batekaka te biso toprofitaka mne chingana tekaka mikata ya 100 francs siko na kati boye na koteka wapi place ngana teka yango bino bobuki biso tokoteka wapi fale bino boyokela biso mawa weza oyo eteka mabiloko te banda basali yango bato bakotaka yango te batekaka biloko te tozosenga bana bazokende classe na bana bazokende classe biso ba musu toza ba veve sikoyo tokosala nini soki nateki te nokomela ti te soki nateki te nokolia te bato bapesaka bango mbongo bakotaka na wenzi bazalaka wo te bakuta bakamfili wapi bauta bazo mbongo bakenda biso akwa na place ata mutu moko azwa te bato bazokota na wenzi wana 150,000 mbala moko mbongo nyonso esili bon
pour la ngana okoloba eloko ezo disposer batu bateka na wenze eza selon mentalité na biso to kol nango honorable na biso asali biso wenze ya malamu papa tozwana bambongo biso tozwa bambongo topesa ba mama oyo ke papa ede tosali wenze oyo quand même les monsieur ba maman musu basomba ba mesa bazana makokite tozo ba $100 to pesa bango balingi ka libando mona libande komi poubelle wana ba mesa o etikala vide kaka ba maman ozo mona bango libanda wana bazana ba mesa oyo bo ba mesa na bango ezali ya balobi balingi nini kati te balingi ka libanda yango nazo senga na buku mese mama buku mese na biso nazo senga na papa na nini na vice na biso gouverneur Jekoko atala likambo terre jeune oyo atala boulevard basali biso za ko beba ba carnivore jo se tondi likwa ba mama wana wenza malamu eza wenza cheribe zali tous les deux wenzeza balingi oteka te moko honorable msutoza na oya biso te honorable Ogika Longi le ba bengana batunde ye moko yaka asaka na la police ke ba oya ko toucher nini ba mama ya balabala ako toucher ye ndio moli ba mama nyoso basalaka awa ba bimaki honorable Ogika Longi nda yaka ye moko ayebisi ba la police akange la police ke oya ko simba ba mama oyo basana boulevard ako simba ye aka ya accident ye moko ako simba ba responsabilité na bango Ogika Longi ne ayaka a tokobelela na ba député ya mboka na biso bino nde boza censé ko voter ba loi ya mboka mais soki bokomi kokoma likolo ya mibeko oyo ekoyi vraiment impunité na ndenge moko mabe parce que député azali molobeli ya pepe mais jamais député akoki kozala au-dessus de la loi mboka esengeli etama na mibeko ndenge esengeli soki ozalaka député zala na bandi na yo pe yeba yo de ozali oyo akoki kokonscientiser population po batambola ndenge esengeli mama bourgmestre akomi na siasa kosala mosala na ye kitoko yo mpe kuna ozali kopesa mitinu na ndenge no ya mabe pona kopekisa population bateka na wozemia bateka na balabala toyebi te soki nani azali mokonzi ya nsele to bourgmestre to pe député oyo awa kaka tokosenga na leta yo moko meka kosacharge ya dossier opona koluka solution ya malamu ekitanoki te tobetisika mbunda somo na accident esami la route libération X24 ya kuna na Selembao ebomi 6 personnes bolanda elema oyo ya Alain Luzadio tozali awa na route de la libération X24 novembre a population bozali komona oyo ezali match ya vita imana te eza pe marche de santé te ezali ne mobange na accident esalemi awawa euti ipen esili frein tuti batu 6 personnes bakufi batu ya moto mituka kutu ezali déclassé kutu ya kosakana te ndeti kajo biso bozali komona etomboli bapine nango likolo population bamituni makasi eloko nini esali boye tellement que nzambe nde ayebi mokolo tokufaka ntango tokitaki boyoka population ndenge balobaki na mikro na biso Selembao tofandi kaka tonika bamoto kaka bo uti ipen boye ezokita bale kopasaka tobasa miso bazikete oyo ozomona oyo kozwa zikete baya moto bango bata 6 personnes bakilia akongoli bango bika mosusu wana tosite toa boye 6 personnes bango bada ye barendre ame na accident oyo suite ya motuka moko ezangaki frein tosuma bayo tokai kosuma na niveau hôpital à sanatorium bon ça déplorable c'est la première fois namona makambo somo mutuka ezomata ezotomba mapena emibwaki yango moko c'est la première fois nzela oyo kitoki mosi mpe Selembao ipe na ba décembre etikala na yango na histoire ya kosakana te na bamvula eleki baaksida mpe ya makasi esalemaki kaka boye tokosenga vraimen na bakonzi soki esengi ya kobongisa nzela mpe koteye yango ezonga na banorme ekosala kitoko toyebi mpe te mpo ngomba eleki makasi bino mpe bachauffeur soki mutuka ezala banorme te esengeli te oyo nango na nzela oyo boboye epesi pasi tala na ye papa oyo alali kokufa na ye akanaki yango te esali pasi makasi boye mabe makasi Jemi S ekangi bakulu na oyo banyokolaka bato mingi kuna surtout na boulevard Lumumba kote ya Pascal bolanda élément oyo tango toyebisaka bino ke le commandant Kuzu asaka musala kitoko na jemi ya la police oyo Pascal oyo bozwaka likalisa kolongola mais tika tosinyele bino ke
soki bolongoli jemi oyo awa ekocreye ba incident makasi na esiko po bana kulu na basi bazwa déjà jeu ba message na surtout na signal o jemi ezalaka koyibaka kobomaka pe kokataka bato bapote ya ndenge na ndenge et surtout tokomi kopusa na bafin de l'année baévolue lisusu makasi donc koloba ke bamultiplie bataxika koyiba na ndenge moko ya liboma sikoyo bazwi mayele bakomi koyiba babotoli bakosi na rivière mokali bakimi mais lokola le commandant kuzu ya jemi ya Pascal aza ya kotelema na bopikiliki tala atie bango maboko bana mibali oyo boza komona na kati ya bakulu na oyo bozomona bazali misato bazali bavrai bacriminel na ndenge moko ya liboma kutu bato ya kote ya masina mpe kingasani balemba bango kolemba moko na bango kutu oyo ye abimaka na moi kelo soi-disant azaka mécanicien mais batuni eme bapesa mituka ayebi ata moko te boyoka bino moko nde nini aza koloba bon nga nasali nanga mabe te mokonzi nabunda nanga mpe kulu na te quartier nyonso to bayebi oza mécanicien naza mécanicien tangela biso 5 pièces ya mituka oyo oyebi tobandi na 1 kilasi ya mibale pompe éjecteur ya misato filtre ya 4 piston ya 5 accélérateur embrayage nyonso population oyo balemba bango babaya bango po kimoyibi na bango eleki bazangaki koloba te ntango bamonaki kamera ya mbonda ekolo soki moto aza moto ya mabe fo population batikala kimia soki aza moto ya mabe akende kopema bisika oyo bapemisaka bango me tozomona bazokende bazozongaka bazokendaka bazozongaka tosengi na tour oyo so bazokanga bango bapemisaka bango na bisika ezosenga mpo bango bavandaka bon nabakisi merci vraiment place oyo ya masina oyo vraiment en tout cas ça ne va pas soki nde bozwi bango bongo mpena fo bokanga bango mpo na libela bazonga lisusu te ye moko le commandant kuzu mpona kopresente bango mpe mpona kolakisa mosala makasi aza kosala asalisaki mwa parade ya moke présentation ya miyibi esalamaki kitoko mpe population basepelaki boyoka bino mo ndenge nini abetisaki mbonda oyo bazokata bato bashenete bazokata bato basaki bagodi awa na mpo na ngamba masina kote ya bara boule na nsima mashine ya fufu lobi bapesi biso piste na bango oyo pusa ye oyo bapesi biso piste na bango bazoprepare bakoti tere mpo babanda action oyo bato bazolela bagodi batelefone bakabelo na ngambo ya pont oyo kota bara boule na mashine ya fufu wana bango awa tokosenga kaka na général Kasongo mpe na bakonzi ya mboka bopesa commandant kuzu barenfort ya makasi et surtout na esiko azali soki kaka bomeki kobouge ye na babonane oyo bokozwa baproblème ya ndenge na ndenge awawa tobengi kaka na baplaignant botala bilongi oyo boza komona soki oyebi ke ayibaka yo akataka yo yaka maleme kobanga te yaka ko se plaindre po bacharge bango de manière que bamagistrat bacondamne bango officiellement bakende mosika ya population parce que bazali banguna ya peuple balingi population ya Tshilombo Tshisekedi bafete na kimia te bazalaka na pasi yango bino mpe bamagistrat bosunga état de droit tala bakulu na oyo eza te ozwi 500 000 botiki bango wana tozali kobebisa état de droit ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi donc bokondamne bango par rapport baplainte oyo bokozwa mpe na mosala kitoko komanda kuzwa asali bato bakeye mosika mpo soki bazongi ekozalaka soni mpe pasi ya population biso awa tobetisika mbunda génie civil aza kokontinue kolongola fulu monene oyo abengaka monte na ruwezori kuna na marché liberté tolanda élément oyo esali esengo komona ndenge fulu oyo ezalaka monene etondana awa na nsima ya marché liberté kaka nde boza komona yango fulu oyo evanda bamvula na bamvula mpo bato koto mpe bakoma kutu kobela bamaladi parce que solo eleka ndelo mais basepelaki ntango bamonaki génie militaire bakitaki koto mpona koluka kodégage fulu oyo maleme de manière ke population koto oyo bazala na esengo nyonso tu oyo ezali kaka volonté ya gouvernement asali parce ke alingi population na ye bavanda na kimia boyoka bino moko ndenge nini général major Bruno Danga amekaki kobeta mbunda liboso ya kamera na biso. Nous allons être interpellés par la population. Nous allons être interpellés par la population. Ils sont génie militaires. Tout le monde est pour l'examen comme on a en
le cadre social, dans le cadre de l'assainissement, ils sont génie militaire, on appuie. Et pour la biso administrateur, il y a marché de la liberté. Pour que l'immondice, pour que le monde écoute politique à la politique. Pour attaquer à vos tout aussi ça. Donc, la cadre sociale, il est à Awa. On a des petits qui sont là, où il y a des gens qui sont dans la cadre sociale. Ils sont tous là, comme la biso, il y a des soldats tous là. Mais ceux qui sont la population, que tout qui est sur le terrain, tout ça pour la population, vous allez prêts à ça. Vous allez prêts à ça, vous allez partir avec tout le monde. Vous allez prendre la carte de promiscuité, la carte de salité. Alors, administrateur à l'embi, ils ont tonda, il faut nécessairement tout ça pour se tokobelela epai ya mwana mboka Guy Foli Kabe ya pindipindi yo nde ozali gestionnaire ya marché oyo esengeli ozala au four et au moulin oyo koluka ndenge nini marché oyo ekozala bopeto parce que marché liberté ezali parmi marché kitoko oyo Laurent Désiré Kabila atika na kati ya République démocratique du Congo soki boza ko entretenir yango te ekozala passe pe mawa et surtout que bozwaka bamongo ya batike chaque jour ya ndenge na ndenge toyoka misu balobake batike lekalaka 2 fois 3 fois na bamesi ya batu mais mongo wana pe esengeli esaka musala mpo na kotia marché ezala kitoko biso awa tobetisika mbunda kosalisa kosunga eza recommandation biblique mama mami akontinue toujours kolela po jusque là azona lisungi te bokanisa ye kosala vraimen malamu omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba to mpe moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na baeglise to mpe mpona kosunga kosalisa bato na bahôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona azali mama azali kovivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino mpo naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko na nga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwano ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwano nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema sala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesinga mwa geto tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunganga nzambe mpa akopambola bino tosengaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana namoni image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa me batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye
bapapa baministre nyonso tu bosunga ye. Tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo tope oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elaka ya kolona yango oyo biblia tope courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi penza be akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci. Pona nini boye rubrique ba kinois ba diaspora ba na Congo Brazzaville ba lingaka ngo ya trop lelo lisonini ebetami epa Alain Luzadi. Nazo yeba te bato nyonso toko voter ba ko sala eloko moko te. Bon biso to kolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye angwana nde kitoko. Bon moni ba jeune soki bazo banga mikolo te c'est pour cela moni tozo nuna mingi. Pourquoi tozo nuna parce que mukolo azam Moutou a botami amoni mo liboso na yo. Alors il faut en avoir respect envers ye. Je respecte dans le rôle les autres alaté, aux mona mukaya manqué mukolo l'air musu ko BTT. Mais mukolo l'air ko zonga, ko ima na ye, c'est pour cela les autres tinda biso ba jeune mink na kende na nganda moko boy na vandi na meliswati. Likaya na meliswati masanga na l'air nazo mela yango na maloba ya mukolo wana lobela kinga mabe pona mankaki ye, c'est pour cela monde disait komi ko mema na ba mfutuma moko boye ya bitumba to komi ko zoka vie ya nini vie ezake respect devant mukolo ezate c'est pour cela bato bile ba condamner kaka chef de l'état au gouverneur boye non eza bongo te alors photos à boto si mingi devant ba kulutu o biso to kuti na se ya moi yango nazali koloba boye pona bandeko ba jeune bali ko sala makamba mabe ko mankaka ba mikolo bazangi nde botosi na botoso bazangi tanga zo manqué papa muninga papa ne moko aboti akobanke akobanga yete tanga zo manqué mama muninga mama pa boti akobanga yete atamuke. Bon jeunesse ya lelo ezoko yeba ko pesa respect na ba mikolo te ezali par rapport ya génération au moins na tango ya kala tango ba papa na ba mama botaki biso ne baza kokola éducation na bango o bazwaki nawo ya lelo eza très différente. Pourquoi? Parce que lelo bana balingi lisusu kotanga te même bo bazo kotanga na classe ezo ko permettre bango te baza na niveau oyo ba parents na biso bazaki nango. C'est pourquoi bazo ko mi pesa plus na ba comportement oyo eza mingi ya balabala. Pona nini boye ezali rubrique to sepelaka nango mingi. Merci pour la question. Question na ko se baser mingi sur l'éducation parce que ça dépend de l'éducation ya mutu na mutu. Tu vois tozaka 3 places oyo mutu akiaka éducation moko. Ça commence na famille, église et puis école. Ceux qui déjà au groupé déjà na esika moko yango nozomona lelo ba délinquant ba kuluna mingi ba komi lelo manque à respect c'est par rapport à l'éducation pe ya bato. Donc pour moi je dirais que manque à respect ça des arranon mental ça dépend il y a éducation à muto bimel na na famille parce que un enfant bien instruit a coquille jamais qu'on manque respect par rapport il y a ba aîné nae parce que quand on parle il y a manque à respect tout le monde a déjà par rapport il y a langage idéologie kaka moko boye bakaye jeisi je ba koko tiri ali biso li solo ba lelo to landa eza fo ba li solo intéressant à makasi. Ba nomination euti ko sala ma ndenge na ndenge depuis bona mboka Félix Silombo azwa bokonzi tolanda kina mikolo lekalaki ndenge nini ataki ba mandataire na entreprise à l'état pe lobi awa auti ko bimbisa ba bourgmestre ya sika o ba bimina ki impact pe na idéologie à part ba bourgmestre ba maire pe ba province pe ba yebani mais tout le koko tiri ameki ko kanisela bango façon nini baseki basala misala boyo kalisolo onenge nini ezali kolekana ndeko na biso akomi ministre mosala ya l'état nangonga akomi na ndako yoka ba idée pe ba conseil ya famille lokola okomi mokonzi na esika wana il faut ko profiter libela ko bongisa vie na yo pe ya libota mobimba oncle timba biso mikili rapide po masa balobi biki na nge monani soki osali eloko te bakoseka biso papa ba parcelle to somba ata 20 bokonzi na yo ezali ya bon koko na yo azalaka chef coutumier déjà kala ye moko mutu pe azwi bokonzi botala ndenge avandi akomi kotoka bali kokazabi avec IGF sur le terrain, a commis déjà qu'on banga non, donc il a déjà IGF. Honorable peine à quoi naie, le coup la message qu'on s'en va constat.
yoka ye ndenge alobi boye na mosala ya leta baide ya boye ndeko le ministre akosala boni bandeko changement de mentalité nyonso oyo elingi kolakisa nini ntango banome ndeko na ministre to banome mandataire to mpe lokola babokumesi babimi ebele oyo bafamille mingi basepeli ye me boyeba ke ige mpe azali zinganzinga parce ke baprojet ya mabe ekotinda ndeko na bino akota boloko ya malamu ezali nini ntango banome ndeko na bino bosangana bopesa makalisi ya kosala mpona koluka kotombola mboka parce ke kongo esengi etongama na bakongolais likambo koluka kosombaka mapango ya komoyibi osangana na lopango ata moko te okomi ministre to bokomi bourgmestre yokaba mapango to akomini ekomi kaka ya yo wana mabe makasi biso awa tobetisika mbonda tala ndenge tokomi na suka ya magazine d'actualité mbonda ekolo oyo eza toujours proche ya population tokosisa yango bete sans pour autant to remercier mwana mboka Christian Mucheke oyo azalaki pembeni ya Benjamin Kilunga et beaucoup plus tofongoli baporte na baannoncer mpe na baoyo bali kolekisa basport publicitaire na bango boya ebele mpo baprix ezali favorable et beaucoup plus bosabone massivement chaîne YouTube na biso parce que ezali seul moyen kosoutenir biso kele liboso merci na mwana mboka Gino Las oyo azali vraiment moko ya batenyase a la Pascal nga alade wala na présentation la pesi vraiment mbote na bira na bikaso na ngai pe na bandeko belebele tokutala bino prochainement na édition musu ya sika soki Yesu azongite